Les services de reportage audiovisuel pour vos mariages, pour vos collations de grade, anniversaire, deuil, concert et clip vidéo, pour tout. S'inspire en dehors de ça, héritage nous n'avons pas de tchatcho. Il y a des jeunes musiciens, il y a des musiques qui sont on retrouve tchatcho partout. On retrouve tchatcho partout. Est-ce que vous avez ça à vos plaisirs? Nini. Bozui, Yabaninga. Ça te dérange? Ça te fait plaisir? D'abord, un gars, bien envié. Il kounya la bablo, tu n'as pas oh, si on a vu la net. Je n'ai pas tout, mais Nazana a kokilanga. Na kokana mieux sauter, mais ça va. Michel, tu vas nous aider? Donc, quand même, pardon. Ah, oui. Michel. Michel, pas bien Michel. S'il te plaît. Ah. On a envoyé le monde à CPL Nango. Oui. Ah. Mais, au Limbisanga, Michel. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Moi, je me pose la question sur aux Ouarata, il y a Coco dans la pièce Nyonso. C'est pas possible. Tu vas appeler au TV. On dit que ça n'a bien les lots. Moi, on a Diego. On appelle ça comme Diego. On a Diego Maradona. Ok. Moi, je suis balé. Donc, les Rodouana Yabutamagi, mon Kylian Sport est dominé par Diego Maradona. On a joué comme on a la PC. On a pétu un colo, on bombarde, on a nini, on a carré, on a un colo, 25 ans, 26 ans. Qui parmi ba master na bango qui ba para ils ont n'engagé na bango on va la takama ba jean basket équipe voilà à répondre à un message mais attendez une félicitation dans mon film oyo HB à Salaki yandako abi you work very hard to get it congratulations Salim Salama Kassi pose à nango félicitations n'attendu ma comme la binango voilà maloba ya Diego c'est mot de pas ali c'est ça qui me fait plaisir. On dirait que moi, je suis un peu Kenaya. Nisque que. Moi, je suis un peu Kenaya. Ok. J'avais la parole à l'université. Papa, dans quelques jours, tout va s'arranger pour moi. Je vais avoir mes papiers, etc. Et je vais te montrer aussi mon diplôme universitaire, comme Minou l'a fait. Moi, je suis Minou. Elle a fait un diplôme universitaire. Je vais te montrer ça. Mais je suis trop fier de toi et j'ai hâte de venir à la maison chez nous. Ah, ça dit, et c'est moi, Rosala, Nandaku, Yangoana. C'est-à-dire, Banana va s'épeler là. Et film où voilà c'est quand voilà c'est tout est ngamo na gêné na boyaki na pesa nzambe nanga merci na nzambe kono na makasi wa pesinga na musala nanga pesanga boy c'est à dire on dirait muto ya bandi musique il y a 2 ans 3 ans nda ça nda kwa mais na 48 ans de carcéral ba nominga roi na Côte d'Ivoire pour la musique pesi nzambe pena merci au récupérer âge d'ailleurs na bozui oyo quand tu regardes ça ah non ngai bon d'abord moni ba tout soit mon 68 ans et belé non ils est belé. Ils allaient bénéficer, président Jimmy Carter, Jimmy Carter a coupé dans 100 ans. Vous voulez que la tombe de rati a commandé pour la saucisson, il y a boy, a qu'on appelle thé vert, thé rouge, thé noir. Donc il y a la vie et l'espoir. Donc, pour aller à Congo, il y a 40 ans, car la lettre est petite, nanga mo computer, on a 40 ans, on a 40 ans, non, ils allaient le côté. Les darons. Espoir de vie, Lélo, est commis 86 ans. C'est pas instruire à l'air, mon espoir de vie, Lélo, a 86 ans. Donc, nous avons qui m'embarque surtout dans la salle normal et tout, donc bateau va s'assurer na sunga soni na bango et le côté. Mais pas d'autre pas besoin pas bongo. Mais na sina lobika parce que bateau balinga ngai mais yo kanga na lobango. Mais comment voulez-vous papi comment voulez-vous na mboka na biso bateau un certain âge ndé bafinga bango. C'est pour nous na bafinga ya ça ouais. Ça dit toi ça sert à parce que tu parles de l'âge. Na uta kutu na ulo to na bi tamba finga nga kina mbiaka boy na boy. Siko ba vie na loka be voloko ba lo bana wanda wajina ba vie bozi ba vie ba ni boma bango. O ka bango na langage. Tu peux bango te pour ça qui on dit langage. Quel langage? O yo to bimisa o retirer. Ba toi là ça dit batika tranquille. Voilà, batika tranquille. Ça dit ba nganga que ça va bango zalanga pena za. Voilà na lobi on se autre. Seigneur. Quand ça lève sur nous, on question là, qu'est-ce qui s'est passé? La vie nous en a montré pour yoke là. Ah, waouh, oui bien, très bien. Tant le bas dans tout ça. Qu'est-ce qu'on a gagné? Tant le bas dans tout ça, dans son année, comment on dit? Le crapaud. Ah, maman, mais ça c'est autre chose. Mais est-ce que ça a montré yoke là? Bien sûr, batou na yoke là. Va y belé. Batou na yoke là. Va y belé. Au vote dans une élection présidentielle.
Dans la voté, on a dit que son avis. So vous avez voté. On a dit que le candidat m'a voté. Carte téléphone. Kofi Olomide. Vous avez voté. La voté était dans la réalité. Ah oui, c'est là qu'il est Canada, si. Kofi Olomide. Lelo, monde n'a pas musique. Tout le monde a l'ingala pour tabac paya bayokate. Les autres exceptions moissonnent. Ouais. En tout cas, oui. Excuse-moi de le dire, moissonnent. On ne serait pas là pour prendre des exemples. Mais, osa mutu oyo lelo obimisi bane belé na makambu ya musique. Oui. Mais du jour au lendemain, on regarde Kofi, s'il faudrait parler de tous ses enfants. Si. Kofi Olomide. Lelo, monde n'a pas musique. Tout le monde a l'ingala pour tabac bayokate. Les autres exceptions moissonnent. Ouais. En tout cas, oui. Excuse-moi de le dire, moissonnent. On ne serait pas là pour prendre des exemples. Mais, osa mutu oyo lelo obimisi bane belé na makambu ya musique. Oui. Mais du jour au lendemain, on regarde Kofi, s'il faudrait parler de tous ses enfants, il a le temps de pouvoir parler, mais c'est comme si ils en ont catégorie à bana misusu au bazo mérité na lobela makam na bango. En tant que parent, comme je l'ai dit, Kofi le fait parce que, comme on dit, flèche à la compagnie dit flèche retour, ou Kofi le fait parce qu'il est Kofi, il fait ce que lui veut. Pour ceux qui m'ont dit, oh, il y a des kills, au monde, il y a un monde, il y a un réseau, la vidéo. À l'objet, que Kofi, c'est un con. Yo, on a place dans l'origine. C'est la même chose. Donc, les solos, on n'a jamais. On n'a jamais. Jusqu'à quand? Ah, je ne sais pas. Non, on a canalisé jusqu'à quand on a été. Mais dans ce cas, je suis dégoûté. Je suis. D'abord, on nous a compté. Et puis, il faut que on a comme on a été, mais peut-être pas de est-ce que les bagages n'a rien téléphone. Et quand on a même en athée, quand même, il y a Diego, ou bien il y a quartier, la JR33 par exemple. Est-ce que voilà, ce qui fait mal, c'est le fait de pouvoir se rendre compte que dans la vie, la chance peut sourire à tout le monde. Est-ce qu'on peut être fier de la personne aussi, prendre ça arrive. Il y a Mabé et Mabé. Okay. Gratuitement, au Samokilo, au Fiazakon. Le bac n'a pas Mabé. Le bac n'a pas Mabé. Pablo Baye, Otoyo, Yokawa, Motobalata, Yazana Bilamba, oui. Non, Tata Bana Boenga. Je l'ai évité quoi. Et là, on était en ligne. Bon, tout le monde jusqu'à quand? Jusqu'au jour où Moutonga, on a dit non, on a penza Mabé à trop, on a excusé devant Batou. Devant que tu m'as mis devant Batou. À partir du jour où on a un hôtel. Parce que pour nous, donc, toi, mon kilo, tout là. Bonne idée d'histoire. Oh, on a même à Bercy ou bien à Mikolo. Il y a moins dans yo. Parce qu'on habite. Il y a moins dans yo. Il y a aucune réponse dans papa. Na lobby Didi, on a même à Ghana. Oh, il y a moins dans yo. Bonnier. Na réseau, on a dans Santabien. La dernière fois que vous avez parlé, c'était quand? On a évidemment il y a besoin de la rose hier. Nous sommes hier, mais il y a une encore. Ok. Pour moi, on a au tir là, moi, il y a papa naï. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Ah, on a le micro. Évitez mon boulot. Cela veut dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas parfait. Mais avoir Makambo Sala Namboka Oyo, ce qui peut être l'obito Boyango, c'est que Bissonnet est comme un problème. Je pense qu'aujourd'hui, Kofi Olomide, c'est comme on l'avait remarqué, Légende, on vous appelle, l'album qui arrive, c'est Légende, et là, on vient d'avoir encore une confirmation. Il y a trop fait mais moi, Boya, et Loko et Salama, et Zate. C'est-à-dire Boyango en rêvant, en faisant le fou, en faisant le clown. Mais dans les faits, que Mo Bercy, Oyebango grâce à Kofi. Que l'auteur congolais le plus prolifique, c'est-à-dire Oyazan a un nombre d'albums et l'Eki, Namboka Congo, Kofi, 24 albums, 25e Ezobima. Oboyango comment? Oboyango ndengeni que le seul artiste africain, Oyazoa 4 chorales le même soir, la même nuit, comme on a EPK Kofi. Oyope Batiaiki, artiste de la décennie, n'Afrique Oyo, comme on a EPK Kofi. Oboyango comment? Ochangeango ndengeni. Oboyango ndengeni que artiste Oyo, Azan a
ba jeune bien oya sali saka bata bimisi pe bato to ba on a linga zo fula pe bato kofi obo yango comment à part motema mabe et puis maintenant il faut encore mériter bato batia au cas parce que so bato tia au cas car bato yo ça sert à rien et moi que Fiolomide il faut pas compter sur moi pour nous répondre. Moi j'ai ce que j'ai à faire mais et puis voilà quoi. Donc moi j'apprécie tant lobby j'ai à faire ce que j'ai à faire et là on comprend aussi que Soué Nabiso est zappé que Lelo, représentation wana comme ambassadeur de la culture congolaise dans Libanda et continue au Zala, Nengoti Goloba, au Sala, maintenant, tout mieux au tenir compte de Makambona Nyonso. Mais si je reviens maintenant, Lelo, à voir, c'est qu'on va parler de cet album Légende tout à l'heure. Mais Lelo, Tango Koffi Olomide a combien d'ambassadeurs? On a vu les réactions, en tout cas sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a des artistes qui comment ils arrivent, il y a routine d'abord, message d'abord, il y a félicitations. Ça, c'est quelque chose de bien. Est-ce que Koffi Olomide s'est dit aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur, il est prêt aussi à toucher un peu beaucoup plus côté culture, justement, parce que mon combat est dans le côté culture. Comment tu penses gérer, moi, culture payambo cannabis, surtout dans le domaine où non, gérer culture en bokaté, moi tu es ministre de la culture. Dans la ligne où il faut défendre la culture d'ambition quand il y a aussi mes enfants, nos stars, la plus grande star yambo au Congo, Gims, dans les Guinéens, donc on va faire au mieux pour que étendard il y a culture yambo au Congo, ils allaient toujours bien, pour défendre yango, pour l'obéla yango, dans la conférence, dans la réunion, dans la séminaire, dans la place où ils sont donc il n'y a pas de il n'y a pas de miracle. Demain après-demain, sur papier, c'est comme sous artiste, ça veut dire que ça va dans la même vision. Dans mon profil, on a un téléphone, on a une photo, on a une question photo. Comme vous voyez. Et tu as appelé ça Gims, tu as une question, ce que tu as dit, papa. Papa, tu n'as pas appelé ça sur le lobby boui. Dans mon profil, il y a un téléphone, vous avez une photo, yo, na le père de la nation. Ça veut dire que vous bani naï. On a notre bani na l'outil ngate, mais au ti. Non non, tu as un profil ngate. So monsieur komi boy, moi tu bani bien, vous tu na tourner. Voilà. Dans le lobby na mon na profil, vous avez une photo mogo, yo, na père de la nation na biso. Donc, ngana ba ta caméra, to mona ah, baye bani. Donc, question de tout une so ba baksa ba tout so nini. O ko tourner, puis c'est boy bani. Et puis après monsieur ko benga, o tourner. Il ne faut pas compter sur nous pour répondre à la place d'ailleurs. Non, madame. Merci beaucoup. Madame. Les Lopenda, qui m'a boboto awa. À tout cas, sur l'ambassadeur, sur un touriste. Oui, non, c'est bon. Il y a un peu d'avoir remarqué. Donc, sur la ambassadeur de la culture. Ah, merci, monsieur l'ambassadeur. Pourquoi on va excellence? On va musique. On va excellence, ambassadeur. On va excellence. Notre excellence, Moutamba. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Excellence, Moutamba, c'est qui? On a vu excellence. Oui, c'est qui? Son excellence, les ambassadeurs de Tanzanie. On a la culture dans le monde entier. Dans le monde entier. Voilà, dans le monde entier, c'est bien. Non, c'est bon. Voilà. Et c'est un plaisir, l'ambassadeur, il y a Congolais. Il y a un gars qui est ambassadeur de la culture dans le monde. Ils ont limité. Si on a l'obligation, mission en Russie, dans quelle Russie? Ah oui. Ah oui. C'est vrai. Donc, le bagage peut contrôler. Bagage, il y a un bagage, il a fait ça. On a l'obligation. Ils ont Berluti, c'est tout. Non, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir. Félicitations encore une fois. Oui. Mais est-ce qu'on a vu quand même Tomé là, moi, maï pour. Il y en a un peu qui sont maï. Non, pardon. Ah, ben écoute, alors tu as agression, boy. Ah oui. Non, on a un peu qui sont maï. Pour ton monité, excellence, ambassadeur, tu y es déjà. Il y a une déontologie, ambassadeur, va bien excellence. Voilà. Donc, souffre de ce que, moi aussi, tu vas devoir m'appeler excellence. C'est tout. Net ambassadeur Moutamba na Tanzanie obengakaye excellence ngaipe ambassadeur ya Congo partout dans le monde pour la culture et aussi ngaka obenganga bongo maître Gims P excellence Dadjoupe excellence so pour nanga bako baksa pe Didi Stone pour lelo ne loko yo ça il y a 3 millions par jour yo moi on a peine à la Kisigaza pena peut-être l'une des 2-3 plus grandes dames ya Congo ozo honorer mboga na biso je suis sûr batu de partout bah ça na plaisir ya utala ina kati ya clip wana na souligner que le moko na ndenge ya bien que ma featuring Dadju et son excellence Dadju a sali featuring ils ont un retard hein non. En fait au messana déjà Dadju mais après ça fait plaisir qu'ils ont son excellence mais tu peux messana kaka quadra rambo bonabo il faut messana oyekola que excellence quadra
Lelo penda, Kimia. Là, on a madame Moma Websayo. Ah. Que Moutouana faut bien la mission sur laquelle excellence. Voilà. Pas de problème. Donc dans le lobby que Dadju, excellence Dadju, a sali ba featuring et belé. Na ba Chris Brown, batamine Rihanna. Mais na moni ya bangona Didi Penza donc na longa na yokate na mkolo moko 3 millions de vues. Donc moi na Didi aza pe chance moi étoile pe pour na mboka na biso. Déjà mutumba sala ke l'autre côté, ayemba raté, ninité, azana plus d'1,5 million de followers sur Instagram. Beaucoup plus que ba leader, o to benga ba leader na biso mboka belé. Excellence. Merci. Excellence. Oui, c'est moi. Au Tcharaté que Azana aussi, il y a beaucoup plus de leaders. C'est un peu normal. On se réfère parce que au moins surtout par rapport à il y a par exemple il y a par rapport il y a Jennifer Lopez et c'est l'autre côté. Qu'on en a 1 million et quelques c'est l'autre côté. Sur par rapport il y a Beyoncé et c'est l'autre côté. Par rapport à Aya Nakamura et c'est l'autre côté. Mais ce qu'on a référé dans Nengamboga na biso, et c'est belé. Dans sens pas dans sens Samabe. Non, excellence. Jusque là ça va. Et là n'engé pena koloba par exemple que dans l'artiste am soupé o yo batali banda ya mboka na ba o bazana nini ce batali pena niveau ya ba nombre d'abonnés au batana en Instagram ba l'équipe d'artistes am mingi na mboka na biso. Bon on contrôlera tout est. Tu sais héritier, le petit héritier que je salue. Le gars là a le profil du vrai leader héritier. Je le flatte pas du tout. D'accord. Lui il n'a pas fouillé quelqu'un en Europe pour après se déclarer leader. Il n'a fouillé personne. Parce qu'on ne devrait pas être fier de fouiller quelqu'un comme on a fait Fabregas aujourd'hui. Moi, je pense que c'est une erreur grave. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Parce que dans ta biographie, dans ton histoire, on notera que tu as fouillé quelqu'un en Europe pour après te déclarer leader. Ça peut faire partie du parcours. Non. Vous savez, ça n'existe qu'au Congo. Les artistes abidjanais, ivoiriens, ça n'existe qu'en Congolais. Ça n'existe qu'en Congolais. Et aujourd'hui, le jeune là héritier a offert l'Europe à Kissinjora. Ça a l'air anecdotique comme ça, mais c'est franchement pas rien. Vous savez, Kissinjora n'a pas chanté, mais c'est une star, c'est une icône dans notre pays. Regardez comment on l'a accueilli en Europe. Moi, je ne sais pas comment applaudir ce jeune homme. Déjà, son album ne laisse personne indifférent. C'est sorti comme ça, les gens ne lui donnaient pas beaucoup de chance, et aujourd'hui, tout le monde en dit du bien. Oh, chanteuse naïe, c'est-à-dire, non, pas si quoi. Donc, na yebité, na yoka tanzi marité, na yoki bazobe yanga na ba Virginie Manganga, na ba Bijou Vanguke, chanteuse moko boy aninga côté pa na yo. Nazo sala clip na 7e rue na limité. Na Kéran. Na moni groupe na bango baye. Ba binga quoi, na bino na place boy et tout. Na moni Virginie Manganga, écoute na clip ya même so bozala ngo ba bala sa ba mona Virginie Manganga pe le na yamba ki ba filma ngo écoute pe na clip. Clip ya Kanga Dadi. Ya Kanga Dadi. Ba yo to yamba nga kutu na moni ba yi so sifi. Ta bazo kita na moni film ngo yo ozo loko côté aponga la problème après. C'est qui va bien faire la tiers dans la Katakara Zobanga Pakita. Si aïe goya, to solo n'est pas to qui n'a restaurant mon avis, bah oui, le mouchen peut mon ami. Alors, il y a un problème, boy, boy, à côté. À côté, ça dit, problème est nini. Ma baisse, oui, confie à qui pour débaucher mon tabac. Au bout, il y a raté, il y a déjà que. Non, si tu payes au canal. Dans le bin, la fille, on a bi, au yebi que, et pas Nabiso, et pas Nangaï, la plus grande chanteuse de l'Afrique, elle a déjà qu'on a. Yo, le col, nous a l'idée, est-ce qu'on dit, Maouza Simanae, n'a tout la question. Donc, il y a un Nabiso normal. C'est-à-dire, bon, comme ça, mon ennemi toute la vie. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ma baisse au Kindenga, n'a pas débauché mon tabatou. La salle m'a bé et puis il fallait pas obéir ta musique moi fake. Oui oui qui n'a pas quatre salo azobeta na ba barina. Oui oui ba tchali ba fond vert oui oui. Ah bon. Ba tchali ba fond vert na ciment. La plaque wana pour ni ba kopesa ngaka yé. S'il vous plaît, ezali ba coup de marketing. Ngapeni na une mission boye na ko website ndeni. Mamu ngana mutu na yo ndalungwa krilenga pe loko moi trophée mo baby na hôtel yo place na kota fête ya ozomona o créer ngo pe eza ba coup de marketing fallait la plupart des salles az autres bêta en ça ba sold out na France ça sali sold out a sali 16 000 na Angleterre a sali 6 000 na Belgique a sali ba 10 000 ba ke ba sangisi ba kosi ba 60 yo kasi neti ba to za ba aveugle bo yo dénigrer ba wera encore lelo na musique ya Congo il fallait aussi les locaux nini oui bien que concert ya ouera na JB et tikala tilelo ya Fikine la plupart ba webeta na Uganda fallait concert na moko de tikala c'est un amateur pur mais loko la balingi koya na ba coup de marketing ya lokuta ya kokosa yo ye bien ngoti depuis kala ba yemba na zalaka na États-Unis na Chicago na kata stade bandi ko beta musique mandi ko beta musique ba ya wenge ta ba komi na bakri nanga sali bando yimba e bu bando yembo di ba krime ba komi son nzembo to tika biloko wana fali conseil na kopesa yo tu fais bien ta musique
réfléchis bien. Oyaka wenge neti fana. Olingaka wenge mais ozwaka chance wana te. Nous nous a déjà bambiaka. Nous nous a déjà bambiaka. Bon, on repose dans l'histoire. Ndenge basala bafika na basi. Ndenge bafika de prier la basi belé ba fille kitoko bien bâti pour ndenge. To ba le tina ngo. On a ça dit ba so ba zuma si na yo to ser na yo, moi ça comme ngola mvuté. C'est le retour là il tout sauf frère pasteur. Oh pasteur na bisote. Ah! On va être comme dans profil WhatsApp, ba c'est pasteur. Nali kamunini. Nali kamunini bizarre, c'est biso ya pa na yo, ay pa na bio, c'est dit ba ça on dit ba tout le monde ba éviter que oh vraiment. Bon mais la nini, on peut ça agir to moi mai. C'est donc dire bâtiment ba na lenga te. Pasteur peut ba vers yo. Si vous pour ni ba petit na pe bango tout. Na zo ba témoignage ba ngaba comme net ba kofi kolata ba car ba nini bango tout. À la base c'est ça leur idée. Et ça m'a bêté. Monsieur comme quoi besoin ni mabe. Voilà. Le ba tout ba bi réalité na bango. Et bien. Wana tsaka mo kesi mekoli. Est-ce que ça penza quartier latin? Te muto sala cri wana ni mutaza wana. Muto sala kolo cri za wana nde. Ah muto biso to maka mo si mekoli biso maka bolingo ekoli. Musique ekoli. Seigneur si biso to maka bolingo ekoli. Biso to maka ba bloko te biso ko jamais bêtise. O ko ma si mekoli. Sia. Vraiment. Oye ko la to beni. Biso to maka bolingo ekoli. Musique ekoli. Biso za boy. Ah, to ko ma bêtise biso jamais de la vie. Si ma pe kola. Vraiment. Biso bolingo nde ekoli. Musique nde ekoli. Quartier latin école Sabolingo. Mutona kena Gabon, aleki Braza. Tango zonga kuti mer, bolingo ekoli, do momina ko molinga ekoleka. C'est ça. Qu'est-ce que tu as dans zone nord? O mer na mikila. Ah, tu kama sola yo no tikelo tika ka mer non. Bon mon père, en tout cas te remercie. On est peut-être sur na lilo ba opesa ba ndeko ba. Si ma Suisse wani, ba ko parité. Vous parlez ça ni pour quoi? Yo loko o s'en sortir na mboko yo on comprend pas sa parité. Et comme c'est un ensemble merci le s'en sortir. Comme les noko mute beta na mboko. Mboko ça facilité. Bon bakima tant on a batunyo sur ba Suisse. On va ba Allemagne, ba Zaka, ba kokandete, ba Seda. O kokate. Moi on ko se réfugier na mboka. Moi te ba zonga kaka. On na ngote. Ça azuma mbongo ne azonga. Mais biso soto pe makambo ya laka. Avant vendre na mboko, so beti 10 ans na mboko comme colonel. 20 ans comme général. Chaque jour, tu auras série témoin. Alors la vérité. Alors la vérité, alors tu as parlé pour la foule. Si arboya n'est pas boya, moi mon kili. Wangu na ebiete na poto, alu kanga ye mona. Mais si c'est la vérité, wanga la ayoka daga fata akuma aluka kitamara na makasi. On n'est pas au poto. Auta poto na ebiete. Sirikina. Na ebiete na poto. Bon c'est la milité temps ba ba kote ngo mileka sikoyo ba yumango. Na ebisa ko ndimanga yi. Aza pe yumako, aza yebo sa aza yuma. Aza yuma, boki yuma ko finga. Aza yuma. Ta d'esprit ate. Doni la sa esprit na esprit. Et bon muta sotara bongo ko za esprit. Et bon garçon na ko sotara ba feti bongo mukolo bongo. O sotara ba mama be o sotelango. Garçon mi fa za na charisme. Bimo bo maintenant. Moskino rabida mabe. Ma ko sauter na ngo na ko sauter zo ko mo mukina na ba staff na so ba o to tunga pa na mo na ngate po charisme na o mo na ngapa pambata. Bien bino partout ba mo na mo na mukolo bongo ngi ba wela ngote. Ngi ba bota manga nango. O ba vinya ko mo ni pa pambata. Ba grand pote ba mo na pa pambata. Hollande on a biso. So mo ni faut sentir au garçon miki. Yo ko mo sauter donc impact été. Et on se baba yuma. Très bien. Bon, maman, même Seigneur Jésus à l'obi, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Ajo Kofi Olomide abeti 70 ans. Norgei na yo, na mutema no amabe, na kindoki no amabe okokoma. Wana nani wana? Na zoloba na yo, mais dans l'état, Jean-Pierre Mbemba ko soma train o elongi na ye ya Sierra Leone. Yo mona République au Congo ko soma train na Sierra Leone. Mais dans l'état, est-ce yo mona train wana o Jean-Pierre Mbemba sombi, o soma na ngona pays ni. No ba mo bino beba maman journaliste. Motabomi mboka c'est Félix Tshisekedi. Motateki Congo c'est Félix Tshisekedi. Depuis nga na botama bona bambulo na komi nango, na mona na pays boité o bato ba détournaka ba milliards de dollars pe ba ava Félix Mbemba baibana. Félix aibana ki etake mona Tshisekedi. Ya bongo te. Mbemba aibana ki etake mona Papa Jano. Mais nga na aibana ki liboso na bango na Congo. Bato ya IDPS. Boye bango ke Félix abanda Congo te. Félix aza bozana monopole ya violence te. Bozana monopole ya violence. Obi depuis na yamboko yo. Bato batakanga bandeko na ngana baluba ya IDPS. Oh. Bataka pour la vérité soit déroutaka. Maman, ngaza congolais. Abeti na musique lobi, banjembo akala, avandi et puis il faut qu'avoir naé. Ah ouais, il est bien. Oh, mais bato zo mona boy orgam libanda ya masano. You are solo one. On dirait makambo mabe ya Kofi ngana zo lobetake Kofi légende. Ban oyo Kofi asala na Congo.
bamusicien na basala yango nano te mpe bakosalaka yango te ata baoyo génération ezoya mata Luamba Kofi na 51 ans, Alain Moloto na 51 ans, papa Mbabakei, mais Kofi a Kofi quand même 70. Nana Zolo Bande 70 ans ya Kofi. A sepeli na oki batu. Bon maman eza oko comparer Kofi na nani. Nana Zolo Bande était artiste musicien. Oh Kofi olo midi asali, pona ni baba musicien na basala. Il fait ba comme na âge ya Kofi à 70 ans. Maman, ba congolais baba ndokiti. So na lobino maman, si 100% ya ba congolais baba sorcier. Bandoki ba pumbuko comme on est roi moyo ba pumbuki likolo po ezapa matete ozo sam salama la moi merci mo wanga 3 fois te po makambotu na kanga mokolona ya no baka sose ko lela 3 fois bon à part ça va na avoir un plaisir ko mona baki na Belgique na ko zanga donc c'est une surprise na monyo na bina tomba monga micro na bima papa matete lo ba lo troka la bimi boy ça fait on la chance na bena la chance vraiment merci beaucoup dans un bangolo OK on vient tout solo la non makambu ya politique ya Congo na biso to moni lelo Constant Mutamba azali sous convoqué na justice na biso ya Congo pour na ko samba kama kama ba détournement ya mbongo koki kozana na un mois dire par rapport à ça maman Motabomi mboka c'est Félix Tshisekedi. Motateki Congo c'est Félix Tshisekedi. Depuis nga na botama bona bambulo na komi nango, na mona na pays boité o bato ba détourna ka ba milliards de dollars pe ba congolais bazotala. Ennemi à Congo c'est Félix Tshisekedi. Ya état que Félix Tshisekedi azawana, ba Jean-Pierre Mbemba bazawana, to komona bolamu ya mboka te. Yango moni biso biso bato bazo yinaka ngai boye parce que na lobaka vérité. Ngali ya mbonga motote. Lelo nazo sa lelo eza politique. Lobi na bandai ko finga bango mais lelo na ko finga bango te po ba komi ba collègue na nga na politique. Oh, ndeni comment ça? Maman ngaza congolais. Wa congolais. Naza libre ya kusala nyonso nga na lingi. Nazalaki na kata musique na pe na kata musique bientôt la album na nga pe ko bima. Ya solo wana. Album na nga ko bima. Eta ke boketu wa ya mo premier mais eloko na loba na o ya sérieux. Pona zonga na ma question première question Félix est capable ya kofuta armée. Est capable ya kofuta ba seigneur ba militaire bazole là bas na front. Biloko ko les zate salaire zate eloko moko zate. Et puis likamo na zolo bilalelo bato ya IDPS boye bango que Félix abanda Congo te. Félix aza bozana monopole ya violence te. Bozana monopole ya violence. Obi depuis na yamboko yo bato batakanga ka bande ko ngana baluba ya IDPS. Oh. Bataka pour le ba vérité soit déroutaka. Maman, ngaza congolais. Ava Félix Mbemba baibana. Félix aibana ki etaki mona Tshisekedi. Ya bongo te. Mbemba aibana ki etaki mona Papa Jano. Mais ngana aibana ki liboso na bango na Congo. Ça fait mabele Congo na esalanga boke. En tant que musicien. Maman, na salaki société na ngai na détourna mbonga batu te. Au contraire, na sunga ba famille batu batebele bazana poto. Soki lelo tozolo baboye. Batu benga boketu impoli. Boketu na za jaloux pour na Congo, pays est riche, mais na zo mona peuple za pauvre. Peuple za distrait, peuple za comprendre rien. Peuple za na la sima ba passer, na sima ba musique, na pekisi bango musique te. Mais musique ezala ke oh na babal priorité la bango zali babundela mabele. Batika ba distraction pour tozali peuple béni, toza ba créature ya Nzambe, toza ba créature ya ba pasteur te, ya ba politicien te, ya ba musicien te. Pour la zone na question tulinga makambo ya ba. Mais maman, les voleurs a volé les voleurs. Moyibi mosusu, aibaki moyibi mosusu. Ngana lobela na terpela Constant Mutamba na makambo. Aleka na makambo ka kanga so pele mongo. Alobaki nanga ke onga na za tribalisme na kote soki ndenge nini. Mais lelo oyo yemoka zo vivre. Est-ce que vous mettez sur vérité qu'il n'y a pas bon parce que tout le monde a une droiture rwanda ndeko kindi la makamna ya Congo ya bamiyibi tout ça maman motalobi na bango tout motalobi makamba Congo kolekanga te na telemela Joseph Kabila ti na suka na telemeli Félix Tshisekedi na suka mais ya zalaki na kati ya système on comprendre mboa swimboa donc ngai problème na ko lobela lelo wa nana problème avec on a Constant Mutamba te mais nana problème nde ba congolais bazwa conscience batika ko adorer ba politicien batika ko adorer ba pasteur batika ko adorer Makamuto est en à distraction. Voilà. Bon, tu l'es le président de la République. Il est capable de diriger Congo bien. Donc, on a maman, nana mayele pour diriger Mboka, il faut avoir un amour. Amour. Que naïba que yo maman nangai o leki nangai na kuboma mutute. Tous allez on a besoin de pouvoir, il y a que changer la constitution te. Mboka est occupé. Sur le loba tinga na diriger Mboka, tout d'abord na kozala bien na ba voisin, ma va na bien na ba voisin, il fait na ça la armée républicaine. Soda zala na prime na ye, soda doit salaire na ye, enseignant doit salaire na ye, mona ya soda atanga pe classe. Atanga classe. Alors un salaire à 100 euros. Alors $100, 3 mois impayé tina lelo. Enseignant. Enseignant. Mais Félix ida batola tu baki na poto. Tu zala ka bango na botel Pullman. Mais na comprendre tel lelo Félix azui Kabila pesa y pouvoir à sala badil na ye, azui mbongo a Congo ekomi ya ye. Richesse à Congo ekomi ya ye. Ça la quand même musala na mboka. Maman
Kinshasa ce n'est pas Congo. Ba Congolais. Ceux qui basali balabalo moko kamwe. Bongo oyo Ibrahim Traoré asali autoroute à 4 bandes tolobani. Tomoni Angola ba ba métro tolobani. Mais dans l'état, Jean-Pierre Mbemba ko so train oyo elongina ya Sierra Leone. Yo mona République au Congo ko so train na Sierra Leone. Mais dans l'état, est-ce que yo mona train wana o Jean-Pierre Mbemba sombi. O so mona ngona pays. No ba mo bino ba mama journaliste bolo baka o mona elongi na train wapi eza mabe oh train à 1800 c'est combien Tala Jean-Pierre Mbemba a préféré koboma 3 avions ya Congo Airlines ezana na tarmac mais a commis actionnaire na Air Ethiopia agent de Bruxelles mama tala avion na ya bangote ba louer oh Maman, on a zolo banoke état qui ba Jean-Pierre wana bato bazo banga ka bango na ba Félix congolais ba kokufa lokola nzinzi congolais fa longola ko banga congolais il fati a décès à vie na e non mais to sauver mboka voilà yango to lobike le 22 juin ba bengisi marche na bande kuna biso ya opposition Congo Mombeselma bande ku fo bobima nazo kebisa pe bande kwa na opposition soki bo bengisi manifestation babengi bino kana président Burundi bolengi bobomi date bozalaki nango tozo mobiliser pour na peuple bokepe kuna na Burundi peuple pas zelo comme côté if tozana besoin ya pression o ekolongola Félix Tshisekedi akolongwa na démocratie parce que démocratie n'existe pas le col a Félix Tshisekedi a utilisé force yo mona bi maman au salo malgré na ba élection chaotique au commis prêt à mandat de sur le bio changement constitution siko bongo batagoma ko tia bango bata Bukavu Goma ezala maboko ba rebelle Bukavu ezala maboko ba rebelle Bunagana Minembo 0.1.0 ba partout ya est ba boto bango siko constitution au Félix nga changer na référendum pour na Kinshasa na Bujima na Kananga donc ou nga changer pour ana région na d'origine ya Baluba na Kinshasa au ba peuple baza ba conscient pour ça na contrôle la Congo te na kin ba peuple baza inconscient maman ba congolais ba bandokit so na lobino maman c'est 100% ya ba congolais ba sorcier bandoki ba pumbuko comme on est roi moyo ba pumbuki likolo po eza pa mate bozo mona mutu moko akosa kabino Congo e bongisi Félix Tshisekedi ya bongo te alati ba vesta sika ba montre sika na Congo mbo mokoli ba congolais ba kobonga na pays za riche pays za la nyos yango na lekaki apona na rendez-vous na batu na ngai ome lokola mondo sala pe mission kitoko na bana ko tiko to lekali na persia mama na pesi Marité Voloko na pesi mbote Marité Voloko na pesi mingenyema wana penda mona tata mosi nanga mona mamana mamana biso pe mamana mais viens na tika na sujet mon vite faut répondre à vite fait c'est long artiste congolaise na biso artiste congolais Koffi Olomide wazali pe collègue na yo musicien abeta qui concerne hier na Roi Baudouin ben impression ne cause la nini na biso kotala qui concerne mama Koffi aza légende Koffi akotika la légende na landi musique ne na landa kala ba TikTok en tout cas à tenir selon âge nae bato bayaki c'est bon bato basepeli na oki bato bon mama eza oko comparer Koffi na nani ngana zolo bano etaki artiste musicien o Koffi Olomide asali pona ni baba musicien na basala il fait ba comme na âge ya Koffi à 70 ans basala ngope mama Koffi Olomide a fêtaki 70 ans na Elobi est-ce que vous comprenez très bien moto ngai on dehors mabe ya Koffi on dehors makamba mabe ya Koffi ngana zolo betaki Koffi légende ban oyo Koffi asala na Congo ba musicien na basali yango nano te pe ba ko sala ka yango te ata ba o bazo ba génération ezoye zo mata Luamba Koffi na 51 ans Alain Moloto na 51 ans ba papa ba bakei mais Koffi a kokisi quand même 70 ngana zo bande 70 ans ya Koffi OK bon anniversaire joyeux anniversaire grand frère Mobala mama Cindy ngana zo pese nemboto toti ko sala ba comparaison place comparaison c'était Koffi aza papa na bango soki ba yebana ki lelo za grâce ya Koffi biso ngana uta na Sweda kitambo na ko wanga na Sweda kitambo te mais place uta ki ato sali makasi mais il faut yeba oboye bango ke papa tikala papa on ne change pas l'équipe qui gagne Koffi Olomide félicitations abeti na musique lobby banjembo akala avandi et puis il faut qu'avoir nae ah ouais mbaki bien oh mais bato zo mona boy orgam libanda ya masano ya solo baba musicien congolais ka ngana na tina bato na ngana ba nonde Koffi Olomide lobby yaki kitoko abeti kitoko asali plein nae natana plein ndenge na ye ko na tana ye ko comparaison te mutabanda makamba ba stade makamba billion na poto c'est Koffi Olomide donc ngana remercier eta katise na remercier ta que grand frère nanga nzambe na age Koffi akomi na ngona yona ye kuna bokomi na ngona noté o comprendre
tozonzela bino na ba 70 ans na bino. Est-ce que bokozala? Est-ce que bokosala yango? Bokosala yango. Impolitesse so boza nango. Mitema mabe boza nango. Kindokyo boza nango. Obosani ke lobi oliaki na kasa. Obosani ke lobi oliaki na sani. Tozotala bango maman. Même Seigneur Jésus a lobi. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Ajo Koffi Olomide abeti 70 ans. N'orgueil na yo. Na mutema no amabe. Na kindokyo na mabe okokoma. Wana nani wana? Nazoloba na yo. Na ye na yekuna. Yo na ye na yekuna. Est-ce que vous comprenez? Na lobi boy. Âge grand frère na ngai mobala maman Cindy. A commis na 70 ans. Depuis abanda kitate. Succès na succès. Et puis c'est aucune logique des choses. Banzembo mon côté ba mise congolais o ebeta na piste lokola kofitina lelo. Et faire rigoler beta Rafali pe beta ka ba beta na bango. Ngana makamba polémique te. Ngala ke na ba fête mo ba play back na betaka. So ke na ba fête belé o mona banzembo na ngaba ikokolo balanda te betaka. Mais ngana zolo bano maman nazolo bano il faut tolongo na kata ba comparaison. Nazolo bano Koffi Olomide légende. O ya sala la musique à Congo. Musicien moka sali yango nanu te. Est-ce que je comprends? Très bien. Merci beaucoup à vous, mon vieux Boketchou. Chers téléspectateurs, la vérité dans la rue. Photo quand photo, t'es mon vieux. Ouais. La vérité dans la rue de Bruxelles, ça continue. Ngana bota na basi 5. Eh, ngana bota basi 5. Ngana bana 10. Ngalo bango bana ngaba ko libya basa 10, na bota na basi 5. Donc moi sur salaire OK na ozongati. Pour oya so bwani na mwasi OK ozongi. Oya ke yo yebi mwasi ça a logoti place ni aya opesa. Yo zongeli et bon yo mo peso ke na olota obomi mo sabat ozonga pas donc aller sans retour na vie amoureuse na ngai ba principe na ngai yango OK so na kena zonga sikoyo mama Christelle moi si agitwa wana olobi hein mama Christelle faut na ezali tam susu abanda ko fortifier mo abanda ko encourager mo balta ke ça ba démarche na 14 ans nde ba vandi ngona d'après nga na raisonner bo mo na efo na ndengo wana mais nani ayebi soki ya solo ka bana ko tinda ete nana yi. Et puis, on comprend que Wakunde, tout ça, il y en a qui ont été belé qui boyebi na bino loi. Loi en France, c'est loi d'ancienneté, 5 ans. Même si on a occupé pour 5 ans, on a avocat. Au fout de gandamu ndamu. Toi, va mettre avocat, va mettre maître Den Azali, va mettre Michel Tamba Bazali, va mettre Belé, va mettre Edouard Bardot Bazali. Comprends? Tu vas avocat Belé, tu vas avocat nga. Sauf que tu vas avocat boya pananga. Nana avocat et Belé. Ngala suki sangu neti batumsi obo kana la kana o sa ngai muta sa mige som da sakani wa beto tambata yebango ba futo mbongo avocat hollandais ba futo mbongo yeba olia yaki France est l'issue de l'équité ozon quoi alors sikoyo ndeko na biso jito question me repose en paix nzamba abomba e place bien pour akufina ndeka mabete akuyi c'est un accident c'est un accident bad to yo kusumi ko leke ba ndire ba bilo mo pese ya ndengwana doki et ça mana ngo trop mais o binde choqué pour mutato lukata mutato faut encourager bato ala mukana tongo azoke matati na chakodage o kuna été bon na malili hein donc on a beau finga bato be chakodage tata mutu ana sa papier ta do ça de chakodage so fingi sans papier ngaso na yoki no répondre yo ozon pas siko na minute to kuninde côté mais na minute au ta la TikTok des fois au mona ndi ba congolaise ne ba charger moi est-ce que eloko wana ils ont moni ngai eloko na loba mimi yangwana mona ba TikTok wana ngao na mona ke na nokota tuna ba panel wana ti parce que ça na trop buzoba je préfère na le canal YouTube boyo to solo labo na le kuta makasi na le kuta makasi donc bato wana baza vidéo alors ba jitro na kufi na social sida muta kufi na akufi likolo na ba préveza boya kufi ya boy ebi ke tali motema mutu ekolonga na ni motema mama weza rasute motema mama weza stress anyongo mutu bomi non obi nga zana banyongo bato combien nga zana banyongo bato mutu na ebete mutu bojana nyongo libanda mais mutu moko boyo so wana ya yepa ke olaction ndako na yo ayepe mdagr akanza wana nyongo mutu to zanga nango bana banyonga letate bato bana banyonga letate bino bato bodefta bambongo na bino bato bokubolo wango to bazana nyongo nanga bona banyonga letate bana banyonga letate bafuta ngona ndeko nanga omoni pona biso ba Congolais to na ba laisser aller oyi ba communauté muso sali bongo o akufina suja sida mais faut l'accepter résultat sida faut le copie adresse to fait faut mon na pena faut ma TikTok na bango o le baka na internet bo ba Congolais na yebiso on dirait qu'on loka mon frère les Kalabaté va le bezate. Pourquoi vous voulez ouvrir toujours vos bouches de raconter de n'importe quoi? Mais heureusement, il n'y a pas d'angati. Ngaso salinga mama bona uya. Ata na kufina ulamuka. Ah. Na lamuka. Ngabonga na kufa kumbala kombia na poto. Yo evident na kufa na poto mbala bele. Okufa déjà. Oh, boyo to kombala akufi ya sala accident zo na ndako. Na le marki akufi bona boya akufi ngai bona kufa ka. Na kufa ka. Comprends? Naku mige wanika mkonso ba beaucoup.
Congolais baza danger baboma Paul Kagame mikolo Paul Kagame ngo ba funérailles to yozela ti lelo baboma bananga baboma ba mystique donc bato et puis to la communauté moko na na vanda na vanda na kanisa na dit mais sikoyo makambo ya mboka ezala ko mona ba umutu mais ngana moni ba combattants musu batika kombo ba analyste et puis ozolo makambo bato ndeye makambo za bien et puis azokosa quoi et puis makambo ozolo ba on irait finir bien tango ya azokosa bongo azokosa et puis hier alingi loko azokosa bongo bondima boyebi nde bato bazalaki te secret nda kwa bato o abetaki dibota vaki musala déjà basala ba donc sikoyo moni lokola bato basala bagang na ngo sketch na bango wana ale tiko ba congolais moni congolais zo mutu ndeni tanga zo mona migeniema na laksa nini mais migeniema il fait son boulot eza ba benga ngo mise en scène migeniema c'est un père de famille migeniema azali l'homme a 1000 visages sur un plateau il va se comporter comme un journaliste d'investigation quand il est chez lui il est père de famille. C'est comme moi. Il y a des gens qui me disent, il y a ça, il y a mon camarade. Comprends? Mais là bas nanga Nicolo. Au bas nanga devant moi nanga ko bien ngase les sinoté. Faut ça ya ou bien papa. Au son va. Mais so mi yeska mo ngana eto ba jeune. Moi je suis pas un jeune. Ngaza jeune té. Ngako na faut respecter parce que na obengo messi. Mo za leki na ngai na lo ba leki na ngaso té na pour dénigrer mais na âge au camarade nanga mais comprends? Ba ibi ko respecter ba tuté. Au son va. Mais si ko makambo abatu. Mais yé mutaka tolo babon nga mona bato de ngo suna ya pana mona moni mutu mo fi mo ya bonjour na ezate na osala ngo esprit na yebi nga yete na bango bato ngo topesa bango makasi parce que bolanda bango bo pesa bango ba valeur pour bolanda bango na mige bolanda bato voilà bana c'est pour nga na yebi bato te nga na yebi ga tout un peuple congolais soko za na noter na yeba yote na mona petite mo na port de Paris na ko katsa suki na salopa okito na petite bonjour c'est les Inuits camarades. On a un mois à Google, c'est une ligne de ça, l'émission. L'émission de journaliste. Oh, tu n'as pas ça, tu as moi baiser, mon bonayo. Ah, baiser, avec ce moment où tu as un je suis pas dans ce délire, moi. Tu ne viens pas, il faut pas venir comme ça. Beaucoup de yoko la table, les journalistes n'est pas migué. Beaucoup de yoko là, miga zo formé va te belle. Bokende ko yekola so aussi au semi nigenzela oyambinga et puis nga lelo na décider ki ngona ko lekali sous une émission pas n'importe qui té parce que déjà quand on ne pas na yobo historique qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'étais qu'est-ce que je suis aujourd'hui trajectoire na ngeza nini il faut tout na ba question na nzela mais na okeka pa mutu mona yine bonjour c'est bonjour donc y'a ba tumso mona so les émissions de 29 faut pas continuer ndengwana donc bato wana faut ignorer bango bato bozo charger moi c'est bato bo yebi nde bazalaki donc bango bazwa nde bano sala ba sketch na bango na kota bango na mutu ale bani ko on dirait banda sepelaté on dirait banda sepelaté bazanga ndengwana bazanga ndengwana mon frère et puis le plus pire ça ba simbosa bazanga ndengwana ezo maman mbosa la bongo bazo charger muninga dérange pas. So you have a question, and it's in English for many reasons. Parce que toi, tu es anglophone à la base. On s'est connus avec elle à Los Angeles, tout ça. Exactly. And this is exactly what I want to talk about because yeah, talk about. I'm ready. So what you wanna say? I want to say that you are an international artist today. Yes. We met, like you said, a few years ago in Los Angeles, but you are performing all over the world. Exactly. And Afro media is a Pan-African media. Mm-hmm. It's a media for French speakers, English speakers, and very soon more languages will integrate the platform. What do you have to say to all the young artists today in Francophone Africa? What can you tell them in order for them to bridge the gap and get to your level? Sorry, my English is poor, so I'm going to try to explain in English. But if don't be too aggressive for me. To me. Okay. So for young people who want to be like musician, football player, you just need to be strong mentality and to be serious in your work, to love your work before you love star system. What is star system in English? Star system. So you love your work before you love the star system. Fame. Love fame, exactly. So that for me is the key. And sleep before everybody, wake up before everybody. Sleep after everybody and wake up before sleep everybody. After everybody and wake up before everybody. Discipline. Yeah. Merci beaucoup, Fally. Je retiens ce And don't drink alcohol too much, don't smoke. Alors je retiens, Fally, le secret c'est de te coucher plus tard que tout le monde et se réveiller plus tôt que tout le monde. Et de rester focus. Alors Fally, on va sortir avec, nous sommes au terme de la première partie. Alors je voulais te laisser le mot de fin pour un commentaire par rapport à Afromédia. On est là aujourd'hui pour lancer ce média 100% africain, 100% digital. Qu'est-ce que cela t'inspire de voir ce média qui naît aujourd'hui? Ça fait plaisir. J'en profite pour saluer les grands frères Alain Foka. Et voilà, moi je pense qu'il était temps que les Africains fassent ce genre de projets.
On parle souvent du côté négatif de notre continent, mais il y a quand même beaucoup de points positifs. Donc il faut qu'il y ait ce genre de projets. Voilà, en tout cas, je suis très très fier. Merci beaucoup, Fally. Madame, monsieur, c'était un réel plaisir d'être à votre compagnie. C'est ici que nous avons... Il y a histoire. Parce que mon histoire, c'est raté. Ato aussi, ato bombi, ato baloli, ato sauté yango. Et cause on a essayé de traquer yango. Ils sont là pour charaté. Ils sont là pour finir la musique. Azalaka ko pesa banze mboye mbelaye, to azalaka pe moko ba musicien, de quoi va espérer ba dindo na kata ngoma fa musique. Non. Kofi Azala jamais musicien effectif. Il y a groupe Viva la musique. Il n'a jamais été musicien effectif, il y a Viva la musique. Kofi Azala qui petit nanga. Petit nanga, nazalaka na ye partout petit nanga. Asalenga surprise. Ngana yeba te ka komaka banzembo. Azaki na étudiant, qui n'a pas chic naie. Ngana a toujours encouragé ma classe. Dans wa na Suisse, na moni au retour, il y a moninga mon kasaki na Suisse, a yelinga courrier outi na Suisse, na Genève. Agbe pa mutati nelinga courrier yango. Na fungoli na kati na kutani na bound cassette audio. Na écriture. Na yoki bo ye mutu abani koloba le bino voilà viens ngai na boye petit na yo. Mais c'est une surprise. Donc, donc effectivement, bon, il a à côté de vivre la musique. Mais non, mais il a collaboré pleinement et entièrement dans vivre la musique. Par concert, il venait, il chantait comme tout le monde. Il venait dans la répétition comme tout le monde, mais dans l'état il encore étudiant. Première fois où il y a Simbaki micro pour Ayemba, Ngamuna Matsaï na scène à Bruxelles le 24 décembre 1977. Tango wana kondo mama Mobutu a otiko kufa. Ezalaki avant boba na concert, il faut boyer maintenant nzembo ya kondo mama Mobutu. Alors, moi me trouvant à Bruxelles, hier azalaki na Genève. Tango yoki kinga na hier à Bruxelles, il a fait de son mieux à la ninga na Bruxelles. La veille. Nayebi senga bi bon voilà, oyebi que il faut naïem banzemo moko ya mama Mobutu. Si tu peux déjà pour ça la moi écriture yango, to répéter on lobi somi balé comme ça lobi ngana ko yemba yango. Wala to ça ko la ngana ye metu moko na yepai na flat o ngana zwaki. Akomi nzembo na guitare to yebi biso mi balé na bi bon nzembo na ko yemba ngonga ye moko te to yemba ngo biso mi balé. Le 24 décembre na Kumbié to kena concert petit na ngata. Avant concert, na podium. Na podium. Première fois de sa vie, Asimba micro à Yemba. En public. En public. Tu y es moi ici, petit nanga, qui avant dit pe azila qui vient à. Ah voilà, c'est comme on a coupé maman comme bani ça tout. Si, azaki na kaye na yemo bimba ya banzemo, il écrivait des chansons pour moi. Azoko ba banzemo po nanga, azoko ba banzemo po na yete. Azoko ba banzemo po nanga po na qui vient na yi. OK. Et à me regardant faire, bon, il a pris du goût. Et Nanga, sans mâcher mes mots, bon, non, on a toujours pour naïe, on a bravo l'artiste. Parce que à quel alikamuna tina suka. OK. À quel alikamuna tina suka. Avant, bon, peut-être il chantait, mais il ne chantait pas comme il le fait aujourd'hui. Les lots pas comme yemba, bah tu vas comme yoka, les camions azako yemba et tout. Tout ça, c'est que vraiment il a forgé dans son art. OK. To landa suko baniko batali, extrême tout bon belaki bino surprise ya. Moka ba concert kaka po mama to baka mama likambo, to mama mobokoli, ezaka kaya tente parce que yende abomba ka archive. Barchive eza kili yo etenje sala na super banco zaye numéro 1 VSS ko ko témoin. Ito bango pe témoin, ba bomba biloko ebele sekeleza nde bango bayebi. Yango na mama moko ya ba sekele na bango wana ba perception ndingisa ko zama nzembo moko oyo papa wemba na kufi ba yembaka potence ya senza yende akomaka me. Yo zaka wapi? Bonga za tanto awa tanto. Biso tu toka tanto mais uzalaka wapi? On adresse nous à Nakino. Plus tard, vous allez. Voilà, donc voilà, c'est ça. Alors, quand on a fait balabala nabino, vous allez balabala nini? On va dire vraiment, tu es tout sur l'année vraiment membre de groupe où il y a Monsieur Kofi Olomide, c'est ça que tu es vraiment. On comprend que si vous avez vous allez balabala nini? En vrai dire comment expliquer balabala est vraiment important parce que bah question ça yanga bah réponse c'est yo yango tu solo la lelo. Mais solo la nako bangate, on dirait zo banga soka na lobe bangati. Ton ke faninga fimbana. Hein? Le temps passé ko donc sango ta mona mabe. Cindy azali makembese ya papa na ye. Cindy azali njobi ya papa na ye. Hein? Hein? De l'histoire na kobenga Cindy lequel maman. Aboyango parce que aboyango azali mwana mabe, akoboyango te, azali mwana mabe. Asa benga maman te. Même à vu l'image ya kala ba ta Cindy yango lelo.
otika badesua mwana mabe Jérémie wapuye biloko mabe te njobi ya papa na ye makembese ya papa na ye faut respecter yango papa osokomona mwana zotelema papa na ye azali mwana rebelle mais ya lobi ke mutu moko na commentaire abonné na ye moko commenter alobi olinga te papa na yo ici déjà azui moi si ya papa abengaka ye maman mais il pas répondre directement que abi appeler maman tu vas Kaji baza collègue papa. Ah collègue papa na ye manjobi musuma ke mesaka tu wana te. Kaya lobi. Mais c'est ça banga papa pona ni. Mwana mosala loko moko te. Bible zo bisabiso wa na kata mukana na matation 3 37 acte 9 alobi boye. Alobi yeso bete eloko bomanga bato te mwana mosala ko mama yanda. Ndeke sindia komi. Nzambe asali ngolu bolingi nini? Ezangolu. Mais sali ngolu ko sala ni. Ya kutili ça n'est pas coup d'état. Alobi eza mosindo te parce que boye bi combien ko faire beta makemese combien? Mwana wana motema munene soki Kofi saki shwa na ye Kofi ko mokolo aboya kufana na kadi yake ozomona sikoyo mwana ili fwa ndima siko mobale mama abenga kena papa moi ça papa abenga kena mama mwana wana mwana ya mabe bana mokili na lobiki na obenge mama ngama na mona ki yeta na yaki 15 ans patient yo mwana kabila yaki yao mwana kabila kota kiao na tunaki yo ndenge kabila kota ki na babotini awo mona ki kitoko ebota misika les services de reportage audiovisuel pour vos mariages, pour vos collations de grade, anniversaire, deuil, concert et clip vidéo, pour tout